eza ba méchant te to lokotaka to kangisaka to montaka non maman eza ba réalité o nzamba zoloba na apôtre Paul na bengi yo au milieu na bango na bimisho na fongolo misu peuple o fongola bande économie misu maman papa nzunga bondoki eza théâtre te eza ba slogan te nzunga bondoki eza imuru te maman nga mutu nazo teya yo na wutaki na famille ya banzunga bondoki o kwesa batu na famille yo ko kwesa yo te prends courage maman luka nzambe ba luka kaye tangu to luka nzambe de tout votre cœur maman solution ko pesa ma o eza vina o te maman nanga balobeza force ya ko détruire balobeza force ya ko neutraliser mutu lelo tikali neya lelo tikali par terre mais nazoteo Jésus ou atele makamuta suka ya misatu balobi na biso c'est le pouvoir de faire disparaître quelqu'un oh robo sakara bashandara baba balobi c'est la force c'est le pouvoir de le faire disparaître lelo commis disparaît. Oh, c'est disparaître la misabatu. Yo zala que si kozali, il faut pas sentir moi na poto. Le lozo simba de société état, maman comme na retard, maman silaki, maman osuki batu balobi osuki. Oh, ma tout so ka so bongate, batu ba komi ko juger yo. To monsieur moko ye makambu na ye, maman likambo eza luka nzambe. Tangu to luka kanzambe, ba donner chanzaka. Ta la conséquence à misatu. Ba bila biso me makavi ya retard. Quatrième conséquence, la vie de courbage. Oh mon Dieu, la vie de courbage. Pourquoi tu as vie à courbage? Maman zala qui n'a eu tout droit. Mais tant que va posséder, va commissaire infirme, va pêcher retard, maman gouma barata sanini a goumami. Azamwana motote, oa kosangai. Abongwa ni pete bo awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien Ebana kitoko koma mokondima atako bapakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien. Merci beaucoup. Merci, c'est Jésus qui gagne. Mbote na balandi nyoso. Oyo bolanda kabiso tika nzamba lola apambolo mama apambolo papa. Loboko nzambe ezala likolo na biso tika ete ngolu ya nzambe ezala partage na moma oyo ekomi tangu na biso ya kitoko otozwa kama lakisa kitoko ya kupanza banzungwa bondoki na kati ya mabota mama papa pesa lito ino mwa petite minutes okoyeba na kozala bénéficiaire na moment moko solennel waouh c'est Jésus qui gagne nzamba pambola bino asala bolamu na batu nyoso o bazobenga biso o boza kokomela biso tikete loboko nzambe eba na kopambola bino na pesi mbote na mutu nyoso alandaka biso nzamba Israël aeba na kopambola biso yamboto banda malakisi na biso na kolinga nanu to dédié moment kitoko solennel na salo boko nzambe prions. Seigneur papa nangana likolo yondoza na makoki ya kokangola papa parce que Bible lobi dans l'air de détresse il cria à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole et la parole figurée papa na bondeli na tongwa lelo kotika mitema nyoso mabota nyoso kolanda biso o bazana kata kokangama na kata misala ya mabe bazana kokangama na kata ba condamnation bazana kokangama na kata ba interdiction papa na bondeli lobano ezala vie et amen kati na biso na paralyser esprit nyoso nzambete et que de musika puissance sa parole est maillée papa nazala paralyser mais esprit na yonde eloba nebi ke tangu yo lobaka accomplissez mes à la plus qu'évidence esprit à parole est
maye na kati auditoire. C'est Jésus qui gagne toujours. Na kombo Yesu Christou netolobi. Amen, amen, amen. Shalom peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu. Bete la nzambe maboko makasi sike zwami yo mutoza boni santoza pe manzamba bombi yo bana na yo za complet o mataki na ba métro par-ci par-là tika nzamba lola a pambola yo tokomi na moment kitoko bien o tokoyoka malakis na biso par rapport ya enseignement o nzamba pesa biso ya kolobelaka par rapport ya banzungu ya bondoki ya mabota na koingana pesa mbote na batumi bale misatu oyo balandaka biso mingi koleka lisusu nzamba pambola papa na biso apôtre papa apôtre Simo Kivoloka papa apôtre Simo Kivoloka na mama prophétesse Kivoloka na kati ya Lomane mbote ngwana papa merci mingi na ba conseil ozo pesanga nzambe na yo wano selaka avec fidélité ayeba na kopambola yo na kubosa na pete kopesa mbote na mama nanga Joyce Firi Vicky na kati ya Londres nzamba pambolo mama na musala kitoko ozo sala toujours ko soutenir musala ya nzambe nzamba lola a pambola yo afungola ba porte et pourquoi pas na pesa mbote te na mama Stella Ngwembe mama oya bana nanga nzamba pambola yo gros bisous sikoza le boko nzambe ezala toujours likolo na yo bolamu ya nzambe likolo na yo merci na pesi bino nyonso mbote ba grand cameraman na pesi mbote l'équipe technique mobimba et nzamba lola apambola tout le monde o alanda kabiso nzamba pambola tempête apaisée mobimba équipe tempête apaisée ba maman tempête apaisée ba papa tempête apaisée ba frère c'est Jésus qui gagne toujours nzamba pambola bino na mosala kitoko o tozana ngona milulu ya makaso tozana ngo ya kupanza banzungu ya bondoki na kati ya mabota mama papa landa biso siko na bokebi na pesi pe mbote na bino nyonso bolandaka biso botiaka ba mega internet na bino bokotaka tout moment pona kokomela biso tika te loboko nzambe ya lola eye bana ko pambola biso merci papa mama la rolinga opesanga matoi na yo mama papa oye bana ko profiter par rapport ya message o nzamba yebi na ko pesa mama nzungu abondo kitolobaka ezalaka ba silogante soki to yaka kote ya bino ba message oyo mama eza ba message to lokotaka to kangisaka to montaka non mama eza ba réalité o nzamba zoloba na apôtre Paul na bengi yo au milieu na bango na bimisho na fongolo misu peuple o fongola bande misu mama papa nzungu abondoki eza théâtre te eza ba silogante nzungu abondoki eza imuru te mama nga mutu nazoteya yo na wutaki na famille ya banzungu abondoki o epesa kibiso chance akobala te epesa kibiso chance akobima ta mboka te epesa kibiso ta chance akozala ta présentable liboso ya bato te mais na nguya molimo mosantu nzambe asali biso ngolu pe tokoma kodeside pe kobima mboka na moma nyonso tolingi kobima pona koloba no nzambe tango afungolaka ezalaka na mutu moko te o ayebaka na kokanga mama papa lelo nini tongi kolobela na uti kolobela la fois passée mama papa par rapport ya nzung on a lobela ki le marmite d'origine familiale Nathalie Saki lo lenge banzungu abondoki eyeba na koganga na kacha mabota Nathalie Saki lo lenge banzungu abondoki so compliqué ba vie ya batu na uti ko talisa d'origine esika muto bimelaka soko oyebe siko bimelite papa mama moye oyeba pe siko kokende ekozala tende konanga c'est l'état église nzambe te bana ko comprendre tala ba origine totale ça qui ba lolenge belé na lobela ki ba conséquence le lopé tozo lobela par rapport ya moko te ko tia fondement na auto bakisaki to lobela ki mukolo na biso ya oyo tu koleka na mission bolandaki le lot tozo lobela la marmite de la destruction marmite ya destruction nzungu abondoki oye memi destruction na kati ya bomoi na biso lelo ba via bato belé comme détruit lelo misala bato belé comme détruit bazoye bato misala comme détruit pourquoi makambe comme détruit pourquoi parce que il y avait des gens oh ba précédent kibiso oh ba yaki ko compliqué lelo vie comme détruit mamozola ndanga santé comme détruit ba faire comme détruit makambo zo simbali susute lelo nyose comme par terre à cause ya nzungu ya destruction eye oh nzungu abondoki ezaka na ba rôle misatu ya kana kosala bomo ya mutu rôle liboso eza
ko réclamer vie à mutu. Rôle ami baleza ko contrôler vie à mutu. Rôle ami satweza ko boma mutu pe ko détruire vie à mutu bana ko suka par rapport à Jean 10. Bibo bina biso moyiba yaka pona ko yiba, pona ko boma pona ko égorger. Mais ngana yete pona boma mena ko pesa bonne santé, bonne vie. Maman papa nana zo détruire vie na yo. Force ni les autres détruire vie na yo. Oh makambo zo simbali susute. Makani se komi kili de konanga. Lelo makambo komi compliqué. Lelo makambo zo simbate parce que force moko diabolique. Ezo ganga na katia bo moina yo. Oh boy ko peso chanso kende liboso. Ta la vie ndenge komi détruire maman. Papa nanga ndeko mwasi mobile. Ko beta vie na yo karaté. Oh eza vie na yo te. Maman telema pona vina yo. Liloba or eye po kangola yo. Or la délivrance est sa prise de conscience. Mutu moko faisant conscience. Joie conscience moko pire et propre. Ota la vie, ota la âge. Âge ezo kende. Mikola kokufa pezo koka. Nini yo zui. Nini yo gagné de konanga. Oh vieux comme compliqué. Rapidement tokolinga totanga rapidement. Pongonga nabiso télé et zangonga. Rapidement, Luc chapitre nabiso 13. Fongola rapide une portion de l'écriture par l'aide du Saint-Esprit. Luc chapitre 13, le verset nabiso 10 jusqu'à 14. Natangi na kombo na Yesu. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici là, il avait une femme. Là, on a bien souligné femme. Il avait une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme depuis 18 ans. Souligné 18 ans. Elle était courbée, soulignée courbée. Elle ne pouvait de tout se redresser, soulignée encore redressée. Lorsqu'elle a vu Jésus, lui adressa la parole, il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains à l'instant. Il se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de synagogue, indigne de ce que Jésus avait opéré cet miracle au jour du sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours. Et non le jour du sabbat. C'était la parole du Seigneur. Maman, papa, la nanga na bokebi nini o nzambe alola alingi na yeba na kopesa biso. Maman tozolo bela nzungu ya bondoki oye na ko détruire ba vie ya batu. Tala lelo vie comme détruit. Makambe comme détruit, mixale comme détruit parce que nzungu moko bondoki maman ko ignore kate. Bible lobi na biso mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Parce que la philosophie batubazo pesa bino bokomi kosala lokola mutu moko yebi ndeko moyebe lokote. Mais likamboza il faut oyeba nanu vi na yo eza wapi. Réalité vi na yo eza wapi. Yoko yiko comprendre la vérité, mais la mutu muso a comprendre la vérité te. Yango pona ko tia point to pona ko loba, il faut réfléchir dans nos malam. Mo kilobi pour mieux sauter, il faut reculer. Ndeko mama papa, nani tala mwana mwaso ba otangela biso na kati ya Bible. Mwaso azaki na ba faculté nyos, lokola mwasi nyos. Azaki na ba faculté, azalaki pe na mobali lokola yo nanga mama papa. Mais maman wana comprendre te alamuka na tongo mukongo na ye gumbama vie koma détruit apensaka bongote azalaka na ba faculté lokola yo zalaki nango azalaki na ba faculté lokola yo mais réalité spirituelle o contrôle ka physique et ko taper na kacha bomo ya mwana mwasi maman na biso Bible lobi akoma ki courbé pendant 18 ans maman papa. Tangu tolobi na biso destruction lingi koloba nini. Or la destruction c'est l'action de détruire quelqu'un ou quelque chose. La destruction c'est l'action de détruire quelqu'un ou quelque chose, de lui rendre néant et inutile. La destruction yango wana pe définition de ya destruction liboso balobi eza ko détruire mutu to ko détruire eloko ko rendre yango néant pe ko rendre yango inutile. Tala nzunga bondoke koti na kata bomo ina yo et détruire misala lelo misala komi ya ko gumbama et détruire santé comme yako gumbama et détruire ba faire comme yako gumbama tala ba faire ezala kitoko maman abotama kiboyete mais réalité spirituelle ye et gumbi via mama komi kolela mama papa et quand on appelle kana yo ndeko nanga o komi ko se poser ma question vie komi boendenge nini misale gumba mi boye pourquoi makambo zo simbate pourquoi parce que nzungu a destruction e yaki et ça la batu batindi nzungu balobi alakisa kanini to kotela ndenga ko suka mama bitumeza nzambe longeza biso ngana zo lakiso Jésus ou aza chemin azanzela ou apesa ka délivrance ta bomo ya mutu mama
La délivrance, c'est la prise de conscience. Na lingozo conscience, o bunda pona vina yo. Soki o telemite mama, mutako telema pona bana na yo azate. Talo boti bana po basunga yo. Okenda poto po vie sunga famille. Mais bando kenda poto, vie so simbate, vie komi compliqué, o komi ko s'interroger na sala nini mama, likambeza o sala nini te, likambeza luka nzambe ba luka kaye, nazote yo kombo ngangate, nazote yo kombo, weza likola ba kombo nyosho, c'est le nom de Jésus. Maman vient comme compliqué, pourquoi? Makambe baby, pourquoi? Le vient comme compliqué, balobé sa action, y'a qu'on détruit, peut y'a qu'on rendre moutou néant, peut qu'on commise sa moutou inutile, le commis inutile, le tikali néant, vient continue à kata néant, vient continue à kata inutilité, moutou qu'on soit en charge dans les sous-soutés. Nana qu'on peut sur le sous valeur, parce qu'il y a un monde de toza. So koza ne loko ne batu bako lukayo lelo za ko se retrouver ba boko etikali pamba akoza nzungu abondoki ngunzungu abondoki eza ba hotel ya molili o batongela biso nzungu abondoki eza ba kashwa molimo o ezo contrôler ba vie ya batu nzungu abondoki eza ba stratégie o monguna zo sala pona ko détruire ba vie ya batu mama papa nana zo détruire vie na yo. Nana kwebisi vina yo, mama la muka na tongo, akanisa ke kosila, 1 mois, 2 mois, une année, 10 ans, Bible lobina nga 18 ans, ta la vie ko zape vina yo te. Okanisa ki maladi wane kosila, lelo diabète 12 ans angoyo. Lelo cancer wana 15 ans angoyo. Lelo stérilité wana 15 ans. Bando bala, okwa concevoir te pourquoi? Parce que nzungu abondoki, baloba ki abala, akasi nenge to abali, to yeba na ko sepela na ye, balobe za ko détruire, nana détruire misala, nana détruire santé, okomi maladie fi, viezo simba de sous-souté, malade komi na makolo, malade komi na ba santé, mama papa, nzambe na zote ayo, atele makamuta suka, atindi liloba oyo, po pesa o courage, et longola bi poti na miso yo, afin ko simba destiny na maboko mama. Oyaki kotika mutu na maboko mokilité. Yopo yaki osala nzela, yami bale babina biso, c'est la force de lui rejeter en bas. Oh Yesu langa. La destruction, c'est la force de lui rejeter en bas. La destruction des âmes et définition, balo balabiso, ezanguya yako kuweisa mutu na se. Le commis détruit. Le commis inutile, le vieux zala kili kolo, vieux kouai parce que zungwa bondo kelo baki, akita, allela, maman zole là pourquoi? Le vieux commis a kogumbama, ni ne kotina kacha bomo inayo, o mo kile ko salate mama, ngana zolo ba yeso ko salango. O ba minga nga balemba ina poto balobe ko simbate mama nga lobi maladi wana eye pona ko boma yote me maladi wana eye pona ko talisa kembo nzambe na so sambela pona yo loboko nzambe ko localiser yo o ba tiela bomo ina yo mama o bota makina yango te eza bitumba o ezo yela biso par rapport ya destino za na yango. Kobanga obstacle zo komate, kobanga ba réalité zo bikate, mama ko s'appuyer na réalité te. Mwana nzamba s'appuyer ka na réalité te. Mwana nzambe a s'appuyer ka na vérité. Naza ko assurer yo en réalité zo souffrir, en réalité ba boyi ko peso mukanda, en réalité makambo zo simbate, en réalité zo vanda na sima mutu. Mais na je biso en vérité, lobi na yo na Yesu, eza plus meilleur qu'aujourd'hui. Longola ba passé négative. Kolobate pona yesuki. Moi swana beta ki 18 ans mama. Mama luka nzambe ndeko nanga. Nzambo apesa ki yo mobali, apesa ki yo libala, nazolo ba nzambo wana lobila lobala yo, ane oyo kobota, oko silisa ane oyo boyete. Mama likambo eza telema, nzambe ba luka kaye, balobe eza force, mama makasi ane koy koleka yo, mais leki nzambe la makasi te. Lelo vieux commis détruit. Lelo misale commis détruit. Moi soit nazolela. Malga zolela. Moutako sunga ya zate mama. David a l'objet lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Tangu David a zoloba ngomba. Ngombe sakaka le sambote. Ngomba David a zoloba. Et ça bateau déjà baza élevé en dignité. Pour na koloba na yo. Le secours de l'homme n'est que vanité. Maman rota la batu malade wane koboma yo. Okolanda mutoko suka. Mais na zola kisho l'homme de Galilée. Le bon samaritain. Sokaye na bomo ina yo. Oko concevoir. Cancer wane kosila. Ndenge nzambe na nga. Asili si ba cancer de sein. Ndenge nzambe na nga. Apesi mabala. Ndenge nzambe na nga. Apesi bana. Azana makoki. Yako peso pe mukanda. Yako peso pe naku. Yako peso eloko zoluka. Et ça c'est la kombo Yesu Masia. Mama molili se koti na vina yo.
vieux eza yote balobi eza force yako bamba mutu na se ozala kino na vie à stabilité lelo combien stable pourquoi à cause de nzungu de destruction bazui kombo na yo ba komi na âme ba bandi ko benga âme na yo alela a souffrir mama na lobi na tongwa lelo o sukisa bandeko na yo na lobi yo ko sukisa yote o kwesa batu na famille yo ko kwesa yote prends courage maman luka nzambe ba luka kaye tangu to luka nzambe de tout votre cœur maman solution ko pesa ma o eza vina yote maman nanga balobeza force yako détruire balobeza force yako neutraliser mutu lelo tikali neya lelo tikali par terre mais nazoteo Jésus ou atele makamuta suka ya misatu balobi na biso c'est le pouvoir de faire disparaître quelqu'un oh robo sakara bashandara bababa balobi c'est la force c'est le pouvoir de le faire disparaître lelo komi disparaît. Oh, c'est disparaître la misabatu. Yo zala que si kozali, il faut pas sentir moi na poto. Le lozo simba de société, mukanda babotoli, ndaku babotoli, batio mise en garde, balingi babimisa yo mboka, na lobi ko perdre espoirité. Na zote yo nzambo job alobaki, je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Je lève ma main droite, nzamba lobi na lobana ko telema, atelema na vina yo, atelema na misala, tala nzungu abondo kezo ganga. Nzungu nini bakoko bachela bino nzungu nini mama cheli bino nzungu nini so compliqué ba vina bino nzungu nini boy bino bo simba nzungu nini boyo bo kende liboso na zolo bana yo leloko chouete leloko bomayote tala maladi wane uchu pinde kunanga mwasi wana zolela mais loko sepeli singa malgré na kunki na ye mukolo moko te akimaka présence nzambe waouh c'est Jésus qui gagne mama ko kima nzambe te ata butwele kimakasi nazolo basuka suka tongwe kotana mama kanga mananzambe mwasi wana zoya mama mukola délivrance okoyeba te lelo ngonga délivrance ye koki maloba oye pona kolongo na kata ignorance nzungu abondoke ye egumi mwana mwasi mais mwasi wana malgré na kunki na ye akima ke église mama kanga mananzambe bibelobi c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé mama lo samwe futaka ezala makambo zo leliso na chambre ma miso zo kita mais nazo sakola le biko nango témoignage nango okopesa ngo en public pona koloba na yo suka na yo eze bandela makambo nzamba zo bandela bomo na yo pesa nga mena bien mama ngonga délivrance koki o eza vina yo te mama wana zolela muta ko sunga zate mama wana zoya inane 10 ans 12 ans 18 ans mama yo passe de salik babula boni moi likambo esili na lembi nanga ko sa mama nzambe balembaka yete nzungu abondoki ekobanga ba français na yote nzungu abondoki ekobanga ba expérience na yote nzungu abondoki ekobanga ba formation tangi na Belgique te nzungu abondoki ekobanga kaka kombo Yesu pona koloba na yo kombo Yesu ezali kolo ba kombo nyoso kombo Yesu eleki na nguya koleka banguya nyoso mama nanga mama wana zo en église mama kolemba lo sambote lo sambonde ko kangola yo na nzungu abondoki na bino lo sambonde ekolongola destruction ekokoma nango na bénédiction na la détruire vina yo maloba nini baloba oyo détruire vina yo misala nini baloba oyo détruire vina yo mwasi wana zo en église eye ko tombe mukolo moko akute na Yesu oh Yesu mama bakutana na Yesu bazonga kasimate bakutana na Yesu bazonga kasimate mutu nyosa kutana na Yesu miracle contestaka mutu nyosa kutana na Yesu lobiko pesa maka mama likambeza longola ko banga chela nzambe na yo motema batalela ka Yesu bayoka sonité balanda Yesu basuka na nzela tende konanga mama linga église balobi Jésus enseignait dans une synagogue en synagogue c'est l'image de l'église mama na lo sambo kobika mama kolema lo sambo te makambo zo komela yo koluka banganga te emawa na bato bazoluko secours ya batu nganga kufaka nganga sukaka mezana nzambe moko waleki banganga kombo na ye Yesu Masiya esika yo suki nzamba ko banda na yo histoire ya sika ndeko nanga mama zo vie de prière luka nzambo kolonga ndeko nzungu abondoke banga kalo sambo nzungu abondoke ya famille ekobanga kombo na Yesu ekobanga koko na yote koko na yo Yeshua mama na yo Yeshua preuve ne tato aboti yo akufa asomba ta lopangu te menga na zolo ba yona nzambe oyeba na ko réussir
Maman Ngonga délivrance c'est coquille. Plus 243, 89, 83, 58, 338. Plus 243, 89, 83, 58, 338. Benga papa maman zamba sala musana bomo na yo. O eza vi na yo te. Ba imposer o muto yo nzunga bondo ka destruction koti. Azala ba conséquences akoyeba na kobi akobika. Conséquence à liboso o kozala posséder na milimo ya mabe. O kozala posséder pour koza posséder. Ezo ya ko posséder yo pour na ko kotisa yo na sous pouvoir maman. Ce que c'est la force moko posséder qui yo. Nazolo bana tongwa lelo. Écoutez au nom de Jésus. Écoutez au nom de Jésus. Et posséder misala, misala baby. Et posséder santé, santé baby. Et posséder va faire et baby. Et posséder nyonso so maman. Oh ne konanga. Yeso atelema. Deuxième conséquence babila biso et même ka vie infirmité, vie infirmité. T'as la vie comme infirme. Infirme aza muto aza na keba keba. Aza muto otambo na koboate. Aza muto otambo na tanto plutôt maman. Oye eza vina yo te. Maman luka nzambe. Kolemba nzambe te. Moi swana za ki lokola yo. Aza ki na makasi lokola yo. Soka tika laki muto lingaka luka zate. Longwa na canapé vie ezokende. Aja kokufa ezokende. Diabète wane koboma yo. Cancer wane koboma yo. Maladie wane koboma yo. Likambo wane kosukisa yo. Mais nazote yo Jésus wa kotele manabo mono luka nzambe ndeko nanga. Mama luka nzambe e comme ma vie infirmité makambo zo tengama makambo zo simba lisusu te makambo komi compliqué makambo komi détruit à cause nzungu abondoki et même possédant ba komi ko posséder yo ya mi balé vie infirmité ya mi satu et même ka vie en retard et kangi moi si pendant 18 ans et cause a peu vina yo malade ngo ko sila otamboli na ba pasteur ba tungoli yo mabe ba ju prophétie mabe ba mama likambo eza ba sala musala ezala batu nzamba pakola mafuta pona ko kangola ezala batu nzamba tsa manda pona ko libérer ba vie ya batu mama nanga ta la vie arrêta bando kenda libala au balo ko concevoir te 5 ans yango 7 ans yango 18 ans yango maman et cause apeka na yo et même ka vie en retard maman comme en retard maman silaki maman osuki batu balobi osuki oh matu soka so bongate batu ba komi ko juger yo to monsieur moko ay makambu na ye maman likambo eza luka nzambe tangu to luka kanzambe ba donner chanzaka ta la conséquence à misatu ba bila biso même ka vie ya retard. Quatrième conséquence, la vie de courbage. Oh mon Dieu, la vie de courbage. Pourquoi tu l'as vie à courbage? Maman zala qui n'a tout droit. Mais tant que va posséder, va commissaire infirme, va pécher retard. Maman gouma barata senini a gumbami. Salomon lobi na biso Ecclésiaste 1:15. Et loko oye gumbama et ko bongate. Non. Salomon sa mutu. Nana zote le vrai Salomon. Or Salomon sa ba leson di. Salomon sa ba découragement. Salomon sa ba ngaipe et sala kanga na kufaka. Ngai mama soki bango boma bango ko s'appuyer na maloba Salomon te. Banda ko s'appuyer na maloba vainqueur de Golgotha. Oh gumbama, c'est possible et bana ko se redresser au nom de Jésus. Oh ba gumba et c'est quoi? Oh ba gumba et ça la redresser, le fer aiguise le fer. Tika vie sembwama, misale sembwama. Santé sembwama, makamula sembwama. Oh nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabba sakali mazubra. Balobe comme ma conséquence à 4e, la courbage. Vine gumbamite. Misale gumbamite. Santé gumbamite. Makambe gumbamite. Et loko nine gumbami na bomo inayo. Et loko nine gumbami mama papa. Via courbage uti wapi. Mama via courbage uti wapi. Mama Salomon lobeko gumbama eko sembo matelu kuta Salomon ko landa maloba batu te batu bayaka na ba découragement maloba ya batu et sili saka kondima ndeko nanga maloba batu et même ka ignorance mama na ngai mama koyoka mutute yoka vainqueur Golgotha ngana za kwa sire yo likambo ane ko sila naza kwa sire yo o ba bebi sake ko bonga naza kwa sire yo o ebunga ke ko zonga naza kwa sire yo na nzambe nanga miracle ko sala mama o suka boyete baseka yo lelo ba critiquer lelo mama na baseka kiye na kati église ezaki na mutu moko ta ko bikisa ye mama
o ngana kokate nzambo abenganga aza fidèle alobi na lobano prend courage l'air a sonné obika délivrance okenda poto etikatite mukanda bakangi pourquoi bando kenda poto bando kenda mboka wana mboka ne pesa melote parce que nzungwa libota na bino ekangi makolo na yo mais nazolo bala tongwa lelo loboko nzambe ko localiser yo loboko nzambe ko localiser yo oye gumbama ekosekwa bible lobi na biso gloire soit rendue à Dieu yesu azoteya oh yesu tangu Jésus azoteya bible lobi na biso yesu amoni mwasi bible lobi yesu atiaki loboko mama tika loboko nzambe ekota loboko nzambe ezokota esika mama gumbaki na lobi esembwama via kota tone ekwea na kombo na yesu nzunga bondoki ememaka destruction lelo vie komi détruit tika loboko nzambe localiser yo ozo souffrir lelo non loboko nzambe localiser yo te mais après message oyo yo landinga loboko nzambe ko localiser yo e ko localiser musala tribunal wano kolonga nazolo ba avocat za ngambu na yo juge suprême za ngambu na yo témoin fidèle za ngambu na yo c'est Jésus Christ Nazareth mamo kolonga na lobi okobota oko concevoir kaka na butwa lelo yo landinga oko concevoir oko mona yango mikande ko bima stabilité ko ya au nom de Jésus Christ. Plus de 143 89 83 58 338 plus de 143 89 83 58 338 mama benga nzambe nanga ko cha loboko tangu nzamba chaka loboko ba donner chanzaka tangu nzamba chaka loboko ba réalité bongwanaka nini bebi na bombo inayo nini kufi na bombo inayo Christ à nous c'est l'espérance et la gloire baseka yo lelo mwasi wana sembwa maki passe à 18 ans et bunga kila mokolo moko tangu abongi bato église baye balobi pourquoi bikise mokolo saba alobi aza mwana mwasi ya Abraham esengene azwa délivrance au nom de Jésus maman linga papa linga te oh nzamba lobi na lobi okozwa yango nzamba lobi na lobano tu ne choueras pas tu ne mourras pas likambo eza kangama na nzambe matisa vie de prière luka nzambe ndekonanga luka nzambe lo sambe ko futa yo lo sambe ko restaurer yo lo sambe ko réparer yo kota la réalité ozobikate mama luka nzambe ba luka nzambe ba yo ka sonité to banda ko luka nzambe ba donner ko changer to banda ko luka nzambe makambo ko bongwana to banda ko luka nzambe ba réalité ye bana ko bongwana eloko ni etika na kacha bomoi na yo na moi petite minute etikali ngolo nzambe za la partage no mama papa waye kotika mutute na lingisko esikoza obandi ko beta maboko banda ko benga na destruction nyoso oye ba benga ngo destruction méchante ba bebi si misano na volonté na yote ba bebi si foyer na volonté na tala foyer komi ya bitumba libale zalaki kitoko e komi ya bakatia mobala peso 100 mètres moi ça peso 100 mètres foyer komi ya bakatia makambo do simba te pourquoi na lingozo beta maboko ale bando beta maboko ale banda ko benga na molima destruction oye bebi si foyer harmonie longwe ale bando beta maboko alozo beta maboko alozo beta maboko ale beta maboko ale beta maboko ale beta maboko alozo beta maboko alozo beta maboko alozo kuya alozo kuya alozo kuya alozo kuya alozo kuya molima courage ezo kuya mama molima possédeur possession esprit mabe na nzoto na yo na misala na yo e bando kuya esprit infirmité ezo kuya molima retard ozo ba koma na sukate na lobe ezo kuya molima courage o gumba maki na lobe bando sekwa ebando sekwa via retard etika yo au nom de Jésus tchalo boko na motema na bondeli nzambe na ngai maloba o ezala ville kolona yo maloba o e restaurer yo maloba o e réparer yo maloba o e changer vie maloba o e pesa po sa motema maloba o e kangola yo tika maloba o e bimisa yo molimo a retard okenda poto kala makambo simba kate tika nzamba pesa en vitesse alobi na loba na yo la gloire de la deuxième maison sera plus grande celle de la première kobo malibala te kobo ma foyer te zemi mbalo na lobi ko bimate ba commission stade ba avortement mbalo zemi wane ko bimate na lobi ko bota au nom de Jésus Christ amen acclamez Jésus merci maman merci papa nzambalo la pambola yo na te yo marmite ya destruction na la kiso ndenge monzunga bondoki et détruire saka ba vie abatuebe ebele ce qui détruit ça qui abatu misusu na lobi ya yo
mutako détruire yango azate. Ya yo mutako kwesango azate. Ya yo mutako leliso azate. Vie infirmité et kweya. Nzamba peso forme. Otambula jusqu'à la gloire éternelle. Okobanda likambu koko matina suka. Bako promettre yo okosala yango. Oko réaliser ba projet na yo pe koko palpable au nom de Jésus. Ezalaki abino Moussa na Nzambe le pasteur doré ya basisa. Yo muto tout ça mina message oyo tikete Nzamba lola apambola yo. Place akusunga eza misala Nzambe. Poto le kakata uno sokote nzuma bondoki, ça demande des moyens. Yo muto simbani, place akusunga sunga de konanga afin que tout le kaka toteya maloba côté eze belé, message eze belé pour ça koloba mengongeza la kamuke ezo senga biso mbongo. Soko lingo sunga un héros na yo ekosunga, un geste na yo ekosunga, petit geste wana ekosunga tozala ngo bosenga. Tika Nzamba pambola yo, benganga na numéro oyo plus 243 89 83 58 338 plus 243 89 83 58 338. C'est le pasteur d'Oréa. Au Benginga, au Sali Geste, Zambalola, au Pambolayo. Bibo Binabiso, tel qui donne libéralement, devient plus riche. Tika Nzamba Pambolabino, Yomuto Tutisami, Lobo Kwanzambe Zalikono, Tika Nzambete, Kangama Nzambe, Linga vie de prière, Losambo et Futaka. Tika Telo Boko Nzambe, Ezala partage na yo, Longola Kubanga, infirmité ekotika yo, vie à retard ekotika yo, Yozomono Zana retard, Menzamba Lobi, Ozana retarité. Et si Kamaela Mutesukaka, et c'est Sika Nzambe et Bandaka. Kota te makambo komi ko boité, misele zaki kitoko, mama fongola misu, ou ezavi na yote. Et l'eau comme on lit c'est koti. Mais au nom de Jésus, que par ta lumière, que nous voyons la lumière. Tika pole kota na vina yo, et kota na santé, maladie ou neze Nzambete, na lobi bika na kombo na Yesu. Na lobi zo solution au nom de Jésus, vie à retard et tika yo, vie à courbage, ono se gumba maki, Salomon lobi, ou e gumba mi, e kosi mo matelo kuta, koyoka mutute, onge simba kite mama yazaye, ye simba kite taliye, mais yo e Simba, loba na ko simba, lobe ko simba, bakisa sous ko simba et simba au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangana, Zambé
lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta